Merci na bande konyoso balandi ya KNB News chaîne na bino bopona toujours na likanisi ya mwana mboka double poumon on bengaka honorabilité Jimmy Mukendi Chimanga Jimmy oya sala na bino tozala toujours na lobaka bien oya sala na bino tozala topesa na ba information. Bon retour na Jimmy Mukendi wa pesika kendaki na ba États-Unis kenda rapia zongaka azate ke soka ke États-Unis faut kendeka po atika la zobana il faut motoza na objectif na vie. Bon retour na chef nanga wa sala chaîne lelo ke tobisaka ba congolais na tombeli yo bosongi malamu na mabele ya bakoko ya Fumukimbango edina bala bolia Dominique Paul Konde tosaba na nzambe tolonge tumbana yo ensemble Jimmy Mukendi bande konanga ba congolais merci bisika wapi bozwami partout bolobi bokomeli ngai ba ndeko nanga meta kuna papa 45 na Don Bosco côté wapi ya basango ya mambre bokomeli nga bosa ebele bana basi. En tout cas merci bana basi na sepe na féliciter bino parce que bokomeli nga na kopesa bambote na ba Leticia Lambeko bisika wapi bozwami na mambre bana mambre merci parce que bozo benga nga butu lokola moi na makambo elekaki na kolobango na bilitando bokomona na bilili ndenge boloba ki la police ya Kowet nga mo pe bakanga batsenga krakati tongo na kobeta lisolo na kolobelango. Merci pendant na pesi bino bozo komena c'est que bolanda ka information et puis bolingi chaîne na bino KNB News lelo na komi na pompage ba mama ba pesi ngai sango ya tracasserie ya pompage na kolobelango wa ndenge major capitaine wana na major moko alata civil na sia sotu muto azana bureau wana te mais azako aider moninga capitaine de sa tracasserie. En tout cas ça la passe même lelo na tongo ba peser ba finga kingai na kolobelango wa ko finga zali sumuté mais za mabe za infraction. Merci na pesi bandeko nyonso bobenginga na États-Unis na Asia na Oceania bolobi na Amerika na Europe bolobi tozoka ote musale zalaka il faut que otamboliti o recruter ba information oye ko traiter yango et puis ko traiter ba information na ndenge ya déformation te il faut pesa ba information za correct o ko aider pe moto avant de réfléchir bi oui ils ont lokola kulutu nanga Laura Batmona on a zozela lelo soka za gouverneur ministre de finance changement pe kozala Laura Batmona Laura Batmona za ba kulutu to ebaka na DGI après Mongondo Vegaga za Laura Batmona symbole aleka na DGDP bato ba pesa ba fleur Laura Batmona za atia même na ba DGDP on a ba système ya mutanzo ka prime bababu sale ba somba mapango après ba vient na biso makaka koleka wana Laura Batmona tient ne fisc agent de l'état somba lupango coup de chapeau na Laura Batmona oazo sala pe musala visibilité chef de l'état elingelo bateke il faut ce qui fasse apesi o tâche na yo il faut ya ko diriger na tâche wana non de l'obozo mona na bitando partout Laura Batmona azo sala ba montage politique ya malamu azo sala ba descente pour na lokumu ya visibilité chef de l'état bilango tozo lukazana bato pe bazo sala bila toujours na idéologie ou bien na vision chef de l'état net ba Laura Batmona wana coup de chapeau azakulu tumoko lui il est de Bandundu moi je suis de l'Équateur mais ngalo baso sali malamu na commission sali mabe lelo jantilingo bilatie ba lumière ne ba mapeka peka na nzela okwesi tongolokoti est-ce qu'il faut to boyeka pona yumbi mabe moko salama te ta musu mabe zaka na yumbi ezaka rera population pe to za mangbongi mais ngande jantilingo bilalo sa musala kende côté à grand marché kotaka venu to banda zo Delvo ipen wana DGC pompage okomona ndenge bazo sala misala pona ko bongisa bisike zalaki ko swente wana melo ko ka musanga na libulu ya DGI wana boy ba obenga laki wana nini libulu ya DGI na direction de générale ya impôt okomona libulu laki soki nini DG wana DGI ba député ya ville capitale ozomona libulu wana te na ebite bokyo voter budget moko te il faut atolobela. Merci na ligne loba premier sujet na le premier point ezaka 2 minutes ba population ba tuninga ba lobi tango ba moni mona mboka Etienne Tshisekedi Antoine na ndeko Fachi Beto bengaka Antoine Tshisekedi akero sala remise ba féliciter ba bengi ba lobi ba mona sa remise et reprise na président homologue na successeur na président Sénégal ba moni ke oui konta oyo bazo compter na Félix Tshisekedi des bila o bana ya Congo bazo penser te asali musala a créer lelo asali nde to zalaki effacer na niveau ya diplomatie ya mondial na lobi diplomatie mondiale
lelo Congo RDC komi kolobama président Félix kuna kenai pona kolukaka bolamo RDC te bokaki baza ko agresser biso na beaucoup de pays même ba noko na biso ba Rwandais mais président agi lokwa président Union africaine te alongwe lelo na ebonga wana basali remise azo kene pe na fonction musu ya likolo na boy koloba parce que tozelaka ba faut se concrétiser et puis ekoloba donc ça la déformation président Félix azamona bilaka bon monique na niveau ya Union africaine a dirigé pendant une année mandat de sili atikali ko sala degré de force a sali violence te mona elaka ngana loba na bande ko na ba congolais lelo tolobaka mona mboka zwa mboka tobosa na évangile wana te eza kolela na biso nzamba zalaka zoba te biso bato ne tozaka ba fourbe tozaka ba irreconnaissant tozaka ba ingrat ba terme nyonso tozaka na biso peuple congolais tobosa na makambo facilement lelo mona mboka kama mboka na IDPS jamais ko ba fingi président Félix Lisa Seleli ou jamais ba fingi président Félix incarné à Tshisekedi wa mulumba jamais ko katini boka nga mutubo a lever to mona na ba régime ebele ndenge na ndenge depuis un plus 4 tina ndeko Joseph Kabila osalimo alikambo bokomi mal à l'aise mais lelo na fachi mutu ça c'est manqué na mutu solo ba n'importe quoi voilà c'est ça la démocratie bato bavana na poto na bazumi makanisi mindele le blanc ont passé de temps bavandi ta ebele pona ko réfléchir bavandi pona ko zoaki pona kuluna esila il faut quoi ba raisonner mingi alors que la président Fachi lelo tokoya koyeba bilan na ezalaki positif so kazali soute mais akoki ko passer mandat na ye 10 à 20 ans président ça soit sali combien ba président belé ba pays za démocratique problème ezalaka nde koyeba kotala bolamu wa mutu kotala bolamu wa mutu ezate aya kotikela fufu na ndako na kanisi eloko na lina passer ya mibalo bande ko babenga na ozomona bazokomelanga ebele awa bokolimbisanga mwa muke na moni papa Rachidi kuna na Chikapa komelinga lobi na inauguration ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba inauguration ya monument to moni ndeko Jean-Marc Kabundi te ngana kolobango te papa Rachidi merci ozali coordonnateur na paroisse ya Basango merci parce que na ebaki otango na bandeko ya na paroisse wana ezalaki na contrôler sous contrôle ya Basango ya Don Bosco mais lelo ekoma ya bande ko na biso ya communauté mususu merci papa Rachidi na kopesa réponse boy soki ndeko Jean-Marc même baradie ou bien balongoli na poste ya secrétaire général ezate ka longwe mondime DPS ezandenge moko est-ce que ce ba excommunié au sango ou ko église catholique non je pense pas ezali par rapport bon mona kake bakoye banzete na fruit nango ndengo komelinga ki ayaki te bon moni te il fallait toujours à connecter na président Félix parce que komelinga muto asalaki honoraki monument nezaki président Fachi Beto oui eza bien parce que as autorité morale il fallait kazala mais Jean-Marc Bolobi absence na elakisi ke ngama kuto na betamaki semaine passée pour na koloba kazali susute après bon mona kiango na bilili ça biso ka mbeni stoko sakate to lingna lingna lobabo comment ça muto a luisa ba former na lwalaba pour ya infiltrer des pêches ba former yo mutu moko ozali congolais ba keno na Rwanda ou bien na pays moko boy ba former yo pour ya déstabiliser mboka na yo trahir pays non ça peut-être pas dans les péché na lobi bo Jean-Marc Azali mutonga na kumisa na sepela bique rouge mais makambo ba dérapage les gars belé ba usurpation de pouvoir ba degré de violence les gars qui ba arrogance pour nanga ezalaki pe ligne de conduite ya mabe OK na ba maman Mianda Pauline Mianda baloba na ba Jean-Marc azo représenter IDPS te bande ko bolimbisanga eza pe ba manquement grave te ke to banda ko manquer ba leader Jean-Marc azana péché na grave le quoi Jidas to seka pembeni IDPS eza toujours en fonctionnement IDPS eza parti de que ceux qui individu ya sali bêtise ni IDPS ekufi eza le quoi tant de Jean-Pierre Bemba zaki na boloko na la ekuna MLC kufaki te bande ko bazai bazalaki wana magazo fouté na ministère na environnement mais bazalaki basimbaki MLC parti politique za personne morale za personne physique te et puis des personnes parti où la kisa bato lo lenge ya mutu za la place à l'humain démocratie za la mutu vivre le quoi mutu dérapage za la te mutu banyoko la été torture afimbo esila liberté d'expression za IDPS il faut respecter parti wana
malgré bato bakoma na lolenge na bango muto asali yo boye oyo asalaki oyo te obandi kosakroche na ye balider na biso ya politike bomeka na kose respecte bomeka mpe kozala na ligne de conduite ou bien ligne directrice ya mosala ya politique lelo soki tozomona politique ezobonga te par rapport balider politique baza na ligne de conduite ya mosala ya politique te moto basala politique eza te kasala science politique SPA non moto abotama na politique ntango toza na bamboka na bandako okomona mama alobi longwa na politique no mabe azoloba na mwana na ye na kati ya libota seki yebi ke mwana na aza na mayele moko ya kofaire dérouter ye ou bien kofaire battre ye or ke bato basala politique bacravers na philosophie baloba baexpression ebele il faut to respecter politique sans politique tokovivre te même so olinga politique te so elipemati yango wana ntango otelemela yango eza politique mais politique ya Congo ezali par rapport ndenge nzala eza soki natali ka ya Matadi Kibala banda baloba bato bateka na wenze te lelo naoki ndeko Chantini Ngobila Mbaka elima mabele alanse ki baferme wenze wana ndeko Chantini Ngobila oza kulutu nango nalingaka ata ko moma moko boye nazwa makofi nao mais soki olobi wenze Matadi Kibala bakanga bongo wenze apompage eza na se asotu moto kulutu Chantini nga na kosenga na boye policier moko babengi antenne na Koweti tango akanga na kashine akanga pete akangi bato na restaurant pour na kashine na kotuna ba institution ya l'etat kashine mutakolata na restaurant zole akolata akolia ndenge nini na bar mutazomela masanga molangine za boye azomela masanga kolata kashine ndenge nini et puis eloko musuna nina loba namoni kulutu nanga Sylviano Kasongo sali recrutement ya la police azobenga sali message ya ko recruter ba fictif nyonso ba policier bazali otoyebi na tangi na Kowete ya basango bayebi nga esika komanda letinana nive nanga firme azokamba anteno azawa na akoma soki mona mosi akoseli mutulikambo ya drage mona mosi wana nga nalalaki wana kraka titongo basambisanga bakokite kuchapo na général Bongbangele JP oya bengaki bango Jean-Pierre Bongbangele tango na bengi papa na bengi général Soumani na bengi colonel Flori Bofefu alobi petit soki lelo makambo ezobonga te colonel obi ezali pona bato lolenge boy muto azalaki na place mo botie antenne à la police à formation ni il y a deuxième vitesse les gars qui parce que garde civile unité asuka ezalaki à la garde civile ezalaki na colonel na biso à l'époque ezalaki José Alexandre Bakembo persona makufa na nani papa na biso bolola na maluku après wana nde ba élément ya la police baramoto a formaki parce que baramoto azaki na babakemo isolokpa azalaki na babolola azana na bato ebele balonga boni Benjamin kuchapo na général longa boni azana état de siège bosi ba policier muto azalaki kuluna botie police azana matricule te bande konanga Kongo ngo zandeni soki président lobi mboke kufa mboke pola boboyi mboke kufa mboke pola ngana zo confirmer yango muto azalaki kuluna bakanga uti makala kima basuye persi na souci à la police après lobi a commis antenne mo général Sylviano Kasongo kuluto na lingaka mo général nazobeta sete antenne lobi nanga obi kende ko benga Sylviano Kasongo kombo na ba pesa nga mezana mikandawa antenne ya ba membre pa basango même le père Simon ayebinga nazamo na mabele wana azolo ba kebenga Sylviano nga pesa ordre non ça na ebiteki na tango Mobutu soki osali influence akobenga colonel bako respecter yo même na commandant ya entité wana mais antenne azali sécurité ya service à renseignement la police antenne akoma et puis mukola bakanginga na obi auditionenga na lala na krakati policier na ibinga 1 kilo ya kuise aibinga carte mémoire wisika o ezana ba élément na filma ki aliwa mama Rose Nambudi mama kufaki mama docteur Papi aibi o na filmaki na liwa basango ya Wileria wana maison Siméon policier azo ibanga carte mémoire azino ba téléphone a weleli policier mususu akangi mutu na kashine na ipene côté mama Lile azali mama colonel mwana mosi alobi mwana wateka na wenzina zo bino mbonga simisa bango téléphone à $200 akia ko zo 10 000 ngo ya mande policier azali na téléphone ya kimie aya ko pesa mbonga pesa na maboko ya policier mususu aluka téléphone tokomi wapi tozo kende wapi na komela ki ndeko Israel Mutombo apesa nga réponse alobaki nango esengeli biso bapanzisa ngo tolala te photo dénoncer makambo wana lelo ezali te ke tolobilaka makambo ara mera ezali nouvelle technologie
na lobaki ya bato baboya ki melelo tomoni Augustin Kibasa zo négocier pour la technologie à Congo kucha po na mwana mboka Augustin Kibasa nga na finga bato wana te par rapport maele na bango bazo linga komema biso na voler mususu balingi te totika la kaka nde tozalaki kisimbe na église bato wana baza bato ko respecter biso tango tokoma peme na bato wana otali makambo azo linga komema Congo mo finga ezate mais soki balobi ka rame tofuta ka impote ba service exploitaka ba minéraux ya Congo na ba réseau wana bafuta ka impote soki bafuti statut na bango ya loko ba osala esili non conséquence yango wana ezalita ki Kibasa détourner mbongo ya rame ngape bakatanga mais tango ba expliquer biso ke tofuta ba impôt ya ba réseau tu utiliser te yo bazo futa $100 o c'est la réseau sociaux ya kolega $100 po bakata impôt lobira maison ya yo na lobaki na ko expliquer makambo wana renouveau dans l'esprit ngana lingi ndeko Sylviano Kasongo to mekana ko bundana na sika wana bozo recruter na la police ba fictif ba policier nyonso bazo sala crime ba fictif ba policier nyonso o botia bombe retardement na la police lobi ba kozala wapi na Koweti mutu aza matriculé zali lesina filme ya mibale zali ajida mokazana pemba benganga to solana ekucha pona kulutu wana apesaka nga valeur ya musala colonel Bofefu colonel état major ayebi musala un grand technocrate baso pesa la police mobimba nande konanga moko baso benga misho koto wana au double master azaki motar moninga nanga to banobula nanga na otanga ye motar kota colonel zetambila ku chapeau na grand frère akoma pe policier type wana so bo discuter mbala moko ko si lisasi na chambre non n'importe ya Mobutu lisasi ezali kokuté na époque ya Mobutu soda landi mbango alembi mama na yo afingi alembi soki ka soda ya gendarme afingi mama na seki alembi oyo komaka bo discuter na policier bandi ko charger lisasi na chambre na ebite soki masasi wana penza ya solo ezali compter na parade et puis na lingi na tirer conscience nanga boy na ba commandant la police na tango ya gendarme to ya garde civile même na ba policier mususu basala ka pe parade na tongo souciate ya mbudi na mone pas veti tengeza robe appel moko boy na okutu na koloba ya boy ya vie lukombo na salon merci na capitaine lukombo sala kango penda ke wala la garde telo batie na boloko ba ya malu bazawa na ba grand photo ebi mais oya Koweti antenne akoki kosombela ba masanga bazako police azomela masanga banda tongo et antenne za nani azolo bananga colonel Sylviano Kasongo azaki persi élément la police azako dénigrer général la police non institution elali lelo bato bakomi kolanda politique na mama papa na nini ba institution ezate soki service hygiène ezalaki kolanda ma normal mutava bima même makamba kashine hygiène ko sala contrôle na onde ezala na tango Mobutu soki ezali ke service alete ezali ko sala ma normalement régulièrement balinga kolanda nzela la police te na kosenga même na projet au chef de l'état zo sala il y a 140 comment dire il y a territorial et sengeli na 144 soki territoire wana il faut na territoire moko baso ba inspecteur ya contrôle IGF akoki kolongwa ata lingeti yake nde osaba contrôle bazui mona mbandaka akia kosala contrôle ya fonctionnement na Mbushimai oya Mbushimai akena Kisangani wana tokopesa bila chef de l'état to compter na senga na président république a veillé na programme parce que programme on les a coup ya campagne électorale à chef de l'état réussite totale parce que projet on les a projet ko sala jumelage soki ba territoire on est comme aménager na mona mboka Gilo Ndombo yo président ya parti cher à rep et aux appels malam parce que soki lelo tolobi ke ndenge za programme à 100 jours des aki grand frère Kamere bolimbisanga pe batunenga makambo après Vital Kamera ngoke na boloko kuna banda kolela ke ne soins médicaux mais banda bimi bazo lancer les soutien ke ne soins médicaux wana bato bakomela kinga na kolobela en semaine koya esengeli tango mbongo ezokende na destination il faut comment na destination et puis destinataire il faut zala muto za crédible est-ce qu'il faut ka po basala aménagement ba territorial wana est-ce qu'il faut ka ba chinois nazana ba ingénieur le quoi Neville Ntumba et Neville Ntumba zali leki moko asali bota la kari Grèce Brikin wana ba réalisation na ko l'action na ba TVA nazana bato le quoi Serge Kitite bano baza bien éduqué banda na tamo na ba chantier na elemba kinkole jamais comme na ba travailler bazo potana ndebo monaki na 100 jours qui est qui okomona mundele moko bazuye muto azo pesa 10 millions
asa longola ki 8 millions apesi 2 millions musala bongite lobi to bandi ko critiquer bila chef de l'état za 0 non est-ce que chef de l'état akokende na territoire ya Wakabokeka ok na territoire ya Basangusu pour que ne kota misane salama ba congolais to sala conscient chef de l'état za na vrai projet azana programme malamu ya ba aménagement gilo ndombo pe na aménagement abongi na place wana azana cabinet bato lokwa ba honorable Jean Ngbo ya mangi bazawana ezape malamu ba mama Jean boso ngape gilo ndombo yo na aménagement bozawana complet ba honorable Nzoko bozawana to sunga de façon que Congo zate président Félix soka longo après 10 à 20 à 30 ans nae oya ko ya pelobi azui même pied wana avancement ya mboka ezate to saka na critique moko constitue vers mutu sato ebelo wasali critique historique ya mutu nende to ebana papa Timothée Kayembe Mukendi na bonne conscience na ba qualité ya personnalité humaine ngana osepela ke Congo ekende liboso Congo ezali même esika to vandi omoni libulu eza na balabala sipango bourgmestre angale malobaka moya déboucher banzela te parce qu'il y a ça la perte de dépenses ya carburant te bokende na brikini wana a privé congolais te kate pendant la fête na moment ba fête wana apesi libanais na ba indien ba te ka bien na kini marché za wana aboy même parking ya congolais atie ba mabele partout mabele autant mbule zobete est-ce que ba dégager yango monsieur le président Fachi Beton tolingi okaka tolinga okaka monelaka ngana lobi mutako changer lisolo azate tolobaka mwana mboka kamba mboka un point barre pananga nazali marge du roi soki mabe zalaki pa président Félix na lingana lobango na bitando parce que ya zanzambe taza moto mais le quoi nzambe aponi vox deus vox populus la voix de Dieu c'est la voix du peuple c'est la voix de Dieu tolinga te ba récupération politique ndeko Martin Fayulu zo sala ba campagne azo malibana mbok est-ce qu'il y a décortiquer biloko mindele bazo linga ko sala découpage kuna soki na ndena ba benga kuna so décentralisation bobenga nini biloko na bino soki ya ukata mabela mboko nde bakata kaemba mukolo mote Fayulu alobaki mindele balinga ukata mboko po ebike pouvoir utaka na occidentaux mukolo mote Fayulu asala marche ezala na este mukolo mote Fayulu asala discours que non lipa e mati bande ko na boya bosunga to teme alipa non ba congolais tozana nzala libumu ndeko Fayulu akozwaka pouvoir na mboko te nzamba asunga biso Congo ekende liboso tozana posa Congo ezali soutene tozalaki ya okosaka bato biloko okosaka bato osila nango na pesi na ngambote na Dadi Lotutu Dadi Lotutu azali didens cordo ya Congo Solution oyo azosala pona Fachi Beton azali ndeko nanga pe ya mongo ndeko Bobo Kaniki lisiba moto epela Bobo Tshisekedi ya lobi azombo pona Bobo te mais pona président Félix Congo Solution zawa na ba forage ya ofele pona Dadi Lotutu Congo Solution na sepela na ba jeune balingi président Félix akenda kana ndako président akenda koloba mabete mais osala réalisation na komba président Fachi Beton alobinga na kozela président Congo Solution sa musala pona mandat chef de l'état musale monana Dadi Lotutu ku chapeau siko zali na bande ko yonso Congo Solution ba Francis Kalombo Solution ba mama mi bongondo ba papa Tony Bosongo bana ya Brikini bana Karigres na lobaki na bino na debo komela kinga na sina zone Kinshasa ezaki santé so déranger mais siko na zambone di forme na za makasi na koya to traiter makambango boko na kolekisa ba réalisation na bino wa na sepel na ingénieur akomela kinga malgré na sina lobaki Neville Tumba to solo lango parce que Neville aux ingénieurs lobi ba accompagner chef de l'état na ba réalisation na ye na pesi mbote na général Jean-Pierre Bongwangele na lingana lobelo comme minute esili est-ce que général Bongwangele a pesi ngai solution ya armée ndenge général Mbala muse sa pesa bango kola sa bango boti tili kolo aloba bola mo général Mbala ayibisinga lobi tango général Mbala pesa bango instruction ya armée ezalaka ndenge bato bakoma polémique na armée te général na sepel na général Jean-Pierre Bongwangele ndingo ebisenga eza malamu ko reconnaître bola mo général Mbala forma bino lelo armée komi facile parce que ekomi lidofolo po bato balinga mbongo par rapport idéologie papa Mbala pesa bino merci opesanga ba élément bien colonel Bofefu vient ngai colonel Flori Bofefu tokukuta na mikolo ko ya bande ko so bolanda nga pesa bino merci.